Ah, bonjour, Bandekoba Bolingo Bana, Mboka. En tout cas, Tozali à partir à Manchester, Matingol, émission na biso to mesana ko sala na parc, to benga ngo Matingol, a ezali sika to salaka moi muke gymnastique. Raphaël Ngoma Monobe na bino lelo na ye na tongo avec le coup de gueule de Rango, c'est-à-dire na kati ya Rango TV tozali na tango moko to lobaka likambo oyo ezali ko sala pasi kati na motema. Bandeko ba bolingo boka mwate soki na kozwa tango mosusu mwa ton moko ya makasi na maloba na ngai pamba te oyo ezali makambo etali makambo ya mboka Congo. En tout cas, je ne serai pas vraiment traité de mauvais soki boyoki na lobby makambo tamusu na to ya makasi, mais nakumekana salango avec douceur. Matingol émission na bino to bengaka yango émission oyo tosalaka na tongo bomoni nazali kati na parc esika bana bayaka kosakana to pe biso bamikolo tokoki koya tosali mwa batura wa mpona reconstitution physique. Nzoto ezali nzoto soki ekomi kokola lere moko esengaka mwa gym. Mbote na bandeko nyonso bana Manchester. En tout cas lelo tokoya na badédicace na suka bana Manchester botikala wana eloko mona kosenga na bino yali bo s'abonner na Rango TV parce que toza kokende na développement, toza kokende na nouvelle technologie masolo ya sika ezali. Alors on se fait aider toujours par des gens comme Zidane Fikula, Toyebi bien, Force à Congo 10, mais en tout cas, on a Rango TV, collaboration sur collaboration. Biso banda mukili banda, to pesaka, tant vraiment, na yeloko tobengi collaboration, en anglais tobi collaboration. Et voilà. Likambo na elibino lelo ezali tokobeta lisolo ya ba chinois. Likambo ya ba chinois bandeko ba bolingo tala makameza koleka na mboka. Secteur minier ezali spolié, secteur minier bayibi ba mine, secteur minier ezali na forêt ezali makambo ebele. Tina nini bomona ki reportage ya ndeko ya Cameroun asalaki biso reportage na makambo maimatali ba chinois ndenge bazali kozwa ko traiter ba secteur minier na biso. Ba richesse minière na biso nani aprofitaka na yango. Bandeko ba bolinga likombo eza kopesa kanda, eza kopesa pasi na motema. Tala reportage wana. Bakendeki na Kamituga, bakendeki na kote ya Walikale pona kotala ba mine ya ba chinois. Et d'ailleurs par le passé aussi to mona ba secteur minier mususu to bakaka ba carrière ya mine mususu oyo eyebani kutute même dans l'État. Ministre Asia Kendan esika moni carrière moko oyo eza même pas enregistré. Donc ça veut tout simplement dire que ba autorité na biso bazalaka bazwi na bango kope na bateau lokola ba chinois ba kamati ba pesi bango secteur moko ba exploité sans que bazala enregistré vraiment comme carrière ya mine oyo eyebani. Mais na tango ya Mobutu tozonga mwa sima na tango Mobutu yalaka carrière ya mine ezalaka mingi ba Libanais. Mobutu a travaillé avec les Libanais. Yanga bomonaki na série moko boye, il y avait trop de Libanais. Donc les lots sont vérifiés au Congo, il y a des Libanais qui sont là depuis 30 ans, 40 ans. Baloba alinga là ce sont des Congolais. To comme na même cas na ba chinois au baye à peine 20 ans, 25 ans. Tout le monde a à peine une vingtaine d'années, 18 avant, en tout cas pas trop loin pas plus de 15 ans. Bon, 15 ans, 18 ans, tout le monde. Au Baye, Natangwa Kabila, Tilelo, yo, Bazako, Konza, secteur minier, na niveau moko, Banderoba, Bolingo, Soki, O, Tali, Makambo, Nengezako, le Ghana secteur, wana, Oko, Sepela, Ata, Mukete. Eloko nini, Ezako, Salema, Eloko nini, Ezako, Salema. Reportage moko tomonaki reportage wana eza kolakisa biso ba richesse minière exploitée na ba chinois. Tango ba chinois baza ko exploiter na carrière wana ba carrière ya mine. Nani apesaki bango? Eyebani na bolamu te ezali kaka ba autorité pe bazwaki ba permission ya ba autorité locale. Donc makambo nyonso tokoloba condamnation eza kaka moko na ba autorité
oyo ya mboka. Bango nde bazali responsable ya makambo wana. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Chinois soko aye. Soki o vérifier na makambo na mboka, normalement ba mibeko moko ezaka na mboka na biso elobi te. Soki mopaya aye ko exploiter na secteur lokola ya ba mine. Ezala pétrole, ezala ba côté ya manganèse, to ba diamant, ba or. En général, mine. Ba minerai na biso ko kozala jamais exploité na mopaya. Mopaya akoki jamais ko exploiter ba secteur minier na biso. Carrière ya mine ko kozala tenu na ba payate. Mais o wana ezali lokola contrat l'état azwaki. On a eu le même problème avec la Gécamine. Gécamine a été qu'on a 100 millions et l'oko bateau bakozwa ba 3 milliards et demi. Après si contrat signé contrat à 100 millions alors que bateau wana bako gagné 3 milliards et demi. Donc ezali kaka likambo ya gouvernance. Problème ya gouvernance, ba autorité na biso toko tika bino tranquillité, on va vous fustiger. Toko landela kaka bino kaka ndenge tolobi wana vraiment match ezali mabe. Bon, toyebi ke za ba profit to ba profitaka nango bazali soki ba sali ba contrat wana bango bazana ba intérêt na bango. Peut-être na moi moto moko boye to bato moko boye un groupe de gens bazwaka na bango bambongo baliaka na bango moi autant par mois basombela bango bandako na likolo ya contrat wana. Mais alors par ya peuple ezali wapi, par ya peuple ezali wapi. Mais eloko nini ebombami nde sima ya ba richesse minière oyo ba chinois baza ko exploiter. Eloko nini pe reportage wana ya AF elakisi biso na boye kotanga kombo ça ne sert à rien. Botalaki yango bino nyonso un Camerounais na kombo ya AF alakisaki ndenge ba chinois bazali ko exploiter ba mine na biso et puis lolenge nini bazali ko traiter ba travailleurs ya mine. À qui profite le crime? Le crime profite na moto oyo azali ko yeba ke bato wana bazali na sika wana. Yango carrière ya mine peut salama ezaka na autorisation ya ministre ya mine. Quand je vous parle d'une histoire pareille parce que ezali eloko oyo na kotaki na secteur wana na 2012 tokende Kinshasa tomekaki mwa muke ba masolo pe toyebi ke carrière ya mine makambo nyonso etali ba minerai pétrole to nini ezali toujours na besoin ya ministre ya mine apesa autorisation. Mais ce qui ministre ya mine apesa autorisation, ça veut tout simplement que ba autorité hiérarchique ya likolo na ye to pe ya se na ye ba yebi. Donc yango na lobi ke ikambo ezali na boka kongo ya likambo gouvernance na esprit ya moyibi oyo etondi na moto ya ba autorité na biso ya mboka. Bakamati masolo baye na yango. Ba mususu po bakota na mboka bayaka bake ba trouver un général. To ba trouver moninga moko mwana poto aye tout ça. To moto moko ambassadeur ba contacter ye ambassadeur amemi solo na ki na beteli président de la République to bato ya présidence to pe ministre ya mine. Ministre ya mine a informé président bayo karakanini ali quels sont nos intérêts. Quand on parle de nos intérêts, ali ba intérêt ya Congo. Intérêt ya Congo ni ko beli intérêt ya ba congolais. Tant que quels sont nos intérêts, babi non vous allez gagner autant. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire des Chinois? Sur 100%, il y a exploitation, il y a matière première, ba minerai na mboka ba cobalt na ba or na biso. Tout ça, cobalt bleu ezali très important. Oyo mokil mombaba kolela. Na ba or na biso, oyo toali na ba qualité belé petit sikoyo. To éviter na ba Congo kuna banani ba exploitaka parce que moni que exploitation officielle na ba Congo ezati. Mais bon vérifier na kota ba manianga kuna bokomona. Et moi je peux vous citer des noms ici parce que la première fois na simbaka or to diamant na maboko na ngai moto asimbisaka nga or malheureusement que son âme repose en paix l'ingénieur Sita en la personne de Sita Kichumbu
Donc natala pe expliquanga tala or oyo diamant oyo ezali bo na kenda nazalaki na ba moga ba kote kuna na koma nayebi moga nayebi kailo nayebi kalima esika wapi ba cassiterite ezali exploité dans les années 77 nazalaki na moga nazalaki na kindu moga et puis nayebaki kailo nayebaki kalima donc bamboka nyonso wana yali kuna esika wapi baza exploité ba cassiterite na mona ndenge babukaka montagne ya cassiterite et je vois comment exploitation esalamaka valeur ya secteur minier ezali spolié ezali vraiment non respecté na ba chinois mais ba chinois bazali na contrat na ba compagnie na bango ezali na ba contrat minene na ba autorité na biso ba signaki mikanda na bango pona koloba te awa match ezali bien bosala na bino mosala bokosala Mexico yo qui profite le crime de na oti koloba ba autorité bakamati ba signer contrat ba pesi bango mais eloko ezalaka nde suivi ezali te moto moko ayebi te quantité nini ya or chinois aza kozwa na place wana sikoyo ba chinois wana olie bastilisa kaka na or mpo bayeki koexploite or non bazali kokata banzete bakamati nzete batie na mai paf elekani ngambo wana ekotaka soki ba Rwanda soki ba Burundi ekamati nzela buo na port na biso ata douane bafutaka te bakoleka nango avec des troupes armées makambo yango toyokaki président assemblée nationale ya RDC Mbosso Nkodi alobaki na ba député nini vous les députés bobima na ba troupes armées mais likambo yango baloba ya ba troupes armées bakenda nango wapi pe suka wapi wana ezali dossier ya lelo totika na mine ba troupes armées wana bango nde bazali bato oyo bavandi na masolo ya ba carrière minier bango nde baza kokengela ba chinois wana oyo baza kosala mosala na mais reportage wana sikoyo balakisa biso ke tala mai ebebi tala ba carrière exploité toyebi yango te tala ba chinois baza koyiba banzete ezali koloba nini toti koyoka kala te awa ba américain baye kosala nini baye kopesa training baye kolakisa bato ndenge ya koprotege ba domaine secteur ya forêt kuna na parc ya Virunga na parc ya Virunga kuna na kati kuna banani bazalaka kuna banyama na biso baza koboma bango baza koyiba bon vérifier bokomona ke na parc ya Virunga il y a aussi quelque chose d'autre baza kolandela kuna mais tango bayeli biso ba américain ba chinois bazali wana parce que tolobaki bien nalobai na bino liboso ke na secteur minier kala ezalaka ba libanais na tango ya Mobutu Sese Seko Kukungbendu wazabanga ezalaka nde ba chinois mais na période oyo tokomi na banani tokomi na ba chinois ezalaka ba libanais ekomi ba chinois sikoyo ba chinois eloko nini bayeli biso tango tokomi na ba chinois tomoni na tango ya président Kabila le président qui est sorti donc le sénateur à vie Sina Rambo ba chinois bazali kosala mais Tshisekedi dit toujours avec les chinois mais est-ce qu'il y a eu changement? Il y a contrat? Non. Le changement à contrat à la quitté. Tout ça comme on a Yuma, Albert Yuma ya Jekamine aza kolobaloba makambo ya Jekamine ba contrat ba signa nde yango to bimisi makambo ba 100 millions oyo bato bako gagner 3 milliards et demi bango bakamati bazui kaka 100 millions. Na ba contrat ba chinois oyo to komona nini ezali 70% ya exploitation ba richesse minière na biso ezali ba chinois bango mo baza kozwa yango 30% oyo etikali nani azali bénéficiaire na yango na 30% wana donc 70% na ali ba société étrangère bali bénéficiaire pour ne pas dire des chinois parce que tant que tanga ba société étrangère il y a aussi un grand prêtre il y a niveau international
un grand, vraiment, moto monene otobingi Glencore. Glencore azali nani bandeko. Botala ba proche à Glencore ezaba nani. On a cité Glencore na makambe belé na Congo. Ba société belé zotambola c'est Glencore. Sikoyo bato wana 70% oyo ba société étrangère bazwa. Na 30% oyo etikali ya Congo a exploité. Na 30% na bandeko bakamati ba yibeli biso lisusu 70%. 70% donc totika donc toza na 30%. Mais na 30%, le 70% de 30%, imaginez-vous alors qu'on est tika na Congo. Mais ce qu'on mbongo wana oyo 70% wana oyo ba congolais ba et ba 30% wana le 70% wana 30% oyo tikali siko il y a 30%, il y a 70%, donc 70% oyo il y a 30% bazui. Donc, tout dans le bango bien pour y a la tautologie pas. Majorité ya mbongo yango ekendaka na bato lokwa ba oyo mususu totangi bakombo wana. Ezali ba société toujours étrangère oyo baza kozwa mbongo yango. Siko oyo etikalaka wana 30% ya na kati ya 30% wana. Ezali mbongo nani aza kolia yango. Peuple congolais et mboka Congo nde na okaka moninga musuku na lobaka na Kinshasa de moutons lobaki na biso nini. Mboka Congo ponga bon voilà. Vraiment. De moutons lobaki na biso nini. Le Congo c'est le seul pays oyo bato bade farali pendant tongo bako futa na pokwa. C'est-à-dire to a défilé là a futa lobby. To moto mususu abia tena ko futa kaka ta lobby kope simbaki telelo. Donc tout le monde a un théâtre, tout le monde a une réalité, réalité. Et ça se raconte dans les télévisions, ça se raconte dans les rues de Kinshasa. Na bandira Kinshasa, donc, mais, bino bato, mboko, tozaina ba minéré, le quoi, wana, belé, wana, to kamataka, bato, nabiso, ba soufra, kanande, wana, vraiment, est-ce que, jusqu'à quand supporterions-nous des histoires comme ça? Jusqu'à quand aurons-nous à supporter les Chinois dans ce sens-là? Mais voilà justement, quand je pose la question là, je viens vous montrer, démontrer ici que but y a reportage joannée zala ki bala ki sabiso tala makambo chinois zo sala bino. Tout ça d'accord na yango te sûr. Bala ki sabiso tala nenga za ko iba banzete, azako silisa forêt na bino. Nzete zena mbongo mingi bande ko ngai. Bala ki sabiso tala nenge maye komi pollué. Balakisi biso tala ne baza ko iba. Et puis na kati ya ba secteur minier ba yaki kuna pona makamba or mais ba ko kutana na eloko to bengi nobium. Nobium ezali eloko nini? Nobium ezali minerai moko ezali na couleur gris. Gris bleu, un peu bleuté là, c'est-à-dire gris moko zo tendre na bleu. Soko tiango à l'état libre et so peut ça se connaît bleu. Et là, on a nobium et ça. Allez vérifier na internet, s'il vous plaît. Tout ça, la technologie, les réunions sont. On a connaissance à ça. On a bien bien mais pourquoi ne pas lire comme les autres? Donc, tout kamati, ba ou kamata nobium, on a kokende ko sala yango ba fusée. Ba fusée wana papa pour stabiliser ba fusée kuna na likolo ba stabilisation ya fusée et c'est ngaka nobium. C'est un minerai oyo ezali plus cher que le coltan. Ba ndeko ba bolingo likamba coltan so tobi totanga yango wa. Boyebi na bolamu te coltan na biso ezali exploité en tout cas na lolenge moko ya bien te. Tozali na eloko moko te to exploitaka coltan te biso. Tokamataka coltan na biso ezako tekama mingi na marché noir. Coltan na biso ezako kende mingi na Rwanda. Boyebi bien que biso toana usine ya traitement ya minerai te. Mais Rwanda zaina yango. Bon, balobaki to sala nini politique de bon voisinage. Politique de bon voisinage, qui ne sait pas que ce sont les Rwandais qui attaquent les Congolais? Qui ne sait pas que c'est le Burundais qui attaque les Congolais? Ben, baza kotonga chemin de fer, baza kotonga route, il y a bon, la évité so ba komi nango ape route yango. Mais ça c'est pas banzela wana yango nde sika ba minere na biso ko bima nobium ko kateke na Burundi akamata teki na marché noir et ko kateke na Rwanda elobi nango ata nani mosusu yo tiki ndako polele ennemi akota
et puis ozoloba o te bango moto ba kobeta biso masasi mais ennemi aza enani ennemi aza moto aza pembeni aza kobeta masasi ennemi aza moto akozoboma yo. Combien de fois n'a-t-on pas arrêté les gens dans le secteur wana na ba est na ba nord Kivu na est ya Kivu? Combien de fois tukangi bato na ba Ituri na ba Goma? Combien de fois bakangi bato kuna na ba mboka wana ya ba pays plutôt ba village ba province na côté ba pays bato na pembeni na ba mboka ba pays frontaliers ezali pembeni na Congo? Combien de fois bakangi bato? Bandeko ba bolingo balingi balakisa biso ke ba chinois bazali miyibi pour que bato ya oncle Sam baya ko exploiter. Oui bien bolamu te Belgique azalaka sous la autorité ta moko te na vis-à-vis na Congo. Belgique a une autorité vis-à-vis de Congo. Ils sont là en train d'exploiter Nandenge na bango. Mais s'ils viennent exploiter, mais ba pesa biso pe mbongo oyo biso tokoki kozwa to mona pe peuple a monanine. Ba gouvernement nyonso échoua na social. Social et comment to ebite Mobutu asalaki 32 ans na 32 ans Mobutu. Eh bandele zaki malamu. Tango saki za nation mboke bebaki. Ça dépend de l'âge de bandi bato mingi tant boyo kanga yawa mutora muto ayeba na âge na ye ayeba ke na mbula nini amona ki ke changement ezali biso na ba âge na oyo ngai to kene ki classe bozolo ba makamba gratuité de l'enseignement biso pe tozali na mo ba faveur ya tango na biso tozali ko kene classe ba pesi biso ba cahier to kene na classe na tango Mobutu ba pesa bato ba 20 francs ba mbongo ba pesa bato. Vous comprenez? On nous a donné de l'argent na classe à l'école primaire. Bon, à Saint-Jean-Baptiste de la Salle, Baébina Bandal. Voilà. Et bon, quand je dis Bandal, je dis toujours qu'on a véritablement à Bandal. Donc, il y a Matingol, pendant dans l'émission d'Absoto Bingango Matingol, la tonga, mon Bandal, la tonga, on a balangage à Bakino et Mikolo. Mboka sava, biso de Bamboka sava, Bambalbaka Mboka Elengi. Voilà. Biso awa so trobi Mboka Elengi, tala, na tongo, na zena park. Mais, okuna, babomi moto, Bambalbi Mboka Elengi. Bayibi mbongo bakangi autorité à quelle prison mboka elengi moyibi eza kosila te gouvernance na moni reportage moko na WhatsApp autorité américaine azoloba na ba congolais what is wrong with you eloko ni ezali mabe kati qu'est-ce qui ne va pas chez vous eloko ni ezali mabe kati na bino pourquoi vous ne savez pas gouverner? Et alors la question on pose aux autorités. Pour Nani yo Congolais ou Kokako gouverner Mboka Malamoute. Pourquoi et comment? Allez, Bokamati bo pesi biloko na ba chinois, les lobo ya ko na ba totala chinois makamaza ko sala. Poto ina ba chinois, oui, d'accord. Toboy makamana ba chinois. Bolongo na ba chinois mais Bokamata moto ko pesa biso 70% ezala ya biso ya solo. Boluka pe bo kamata ta contrat na bato ba koya na ba appareil ya solo ba investir ba tongi pe usine ezate ke ba na ba biloko na bango exploitation et les kota na nzela ya malunga bo ekoti na Rwanda ekoti na Burundi bimi wana paf ba autorité ba même pas ba lo ba bino mine artisanale les obimisa combien quand vous parlez de 25 kilos alors que vous avez sorti c'est pas moi 50 kilos 100 kilos voilà et pas wapi Mboka Congo tozali kaka na problème ya gouvernance bandeko ba bolingo nyonso wana ali mauvaise gouvernance yango ndezali ko sala que bana Congo to mona pasi il faut to tia pression na ba autorité na biso ba yeba ko gouverner ba yeba ko landa mibeko ya mboka et ali kaka te que peuple a respecta na kaka ba slogan mosu na bangana bino wa au peuple le peuple d'abord d'accord mais le peuple d'abord déjà comment on a été est-ce que le slogan le peuple d'abord est bandit là Banda, bozalaka na opposition, ezalaka le peuple d'abord. Tilelo le peuple d'abord. Ba réalisation, bosali a été commis 30. Mais pour nani ni botala kananu nanu socialité. Sociale, bo banda kananu atana socialité, bande konangai. Bon, toyebi ke bazo tonga baroute. Tango batongi baroute, sociale ko bonga sima ya baroute po, biloko akolia koleka, biloko kokitatalo, toyebi yango. Mais le problème c'est quoi? Biloko kititalo membongo ekotaka na kesa leta olie sala misala na yango bato li bafutaka ba impôt bato pe bafuta impôt nini bazana mbongo te mais le peu de personnes au basala ka cop même bato bazana na ba société
travailleur a gagné 2 dollars, 2 euros, 2 euros par jour, 4 euros par jour. Yé wanande a kofuta impôt. Yé wanande bogolongola ye bambongo. Loko la biso la bamboka mikili ya poto bangola biso ba assurance number. Balongola biso ba taxe, to futa ba taxe. Et par contre ndeko moni bezali soigner dans l'état, eza ya motote. Ah ezali place ya l'état. Yango moni pe na la liberté na ye na vandia wa na à l'aise. Na osala eloko na niko sala wa. Eza la police ya leka wa eza la nani motambo wa balanga te futa autorisation. Voilà, c'est ça la bonne gouvernance. Mais bino kuna likambo nini papa bande kona ngai. Bon, comment tu peux créer circuit moko fermé? Bato ya sikaso ba yebo bina bango mwana mai landa lokolo. Et comme alikamba tourna biso, tourna bino na ko gouverner malamu to tourna bino na ko lia kambongo à l'état. Mbongo ya peuple, bolobi le peuple d'abord, pe bolia ka yango bino moko. Kaka ba koti na pouvoir lelo lobby asi atongi ndako. Balobi ote bango batonga ndako po bazali ba autorité et ali de ba koyi ko zwa Afrika ça ya tongoli bango ndako ba pesi crédit à 5 ans. Na mandat à 5 ans. Donc à chaque mandat à 5 ans député à kotonga ndako, à chaque mandat à 5 ans ministre à kotonga ndako. Donc kaka ba ministre kaka ba député ba tonga kandako. Bongo peuple a kolala na ba hut. Bongo peuple a kolala na ndako. Bandako ezali presque ya kobukana. Bandeko ba bolingo eloko kaka na lingai na démontrer bino yali ke ali likambo ya gouvernance nde ezali na kati ya mboka Congo mabe ezali kaka na gouvernance. Soki mokolo tokozwa bato ba d'abord moi dans ma nga moko nde nalia nde nazokanisa. Pour nanga pour être vraiment mon président, un bon président na Congo ekozala topé et koki kozala moto oyo azena souci à peuple mais il azala d'abord un bon diplomate et un bon gestionnaire. Tous a besoin d'un bon gestionnaire, d'un bon diplomate. C'est-à-dire, gestionnaire, mosa nini na talaka na secteur économie ezendenge nini na secteur yo ya mine makamzo le kandenge nini biso intérêt na biso ezanini. Ça c'est un bon gestionnaire. Kotala intérêt ya peuple. Tango toko signer contrat, eloko nini ekozwama pona peuple, eloko nini ekozwama pona baike bana mboka. Eloko nini peuple aza ko gagner. Eloko nini toza kozwana boye bo signer la biso contrat, mais bo tongela biso bandako, bo tongela biso ba usine. On a essayé de vous amener des contrats pour la kotonga bandako, bato bazalta ba maison sociale. Bato bazwata mboka ebongata comme atana beauté. Mais à chaque fois soko ye boye na contrat bo meka kolakisa bato biloko na mboka ana miyibi balingi kaka nini pesa biso nano $10,000. Ba pesa yo $10,000 mosa nano bandite eloko moko ezali te. Balobi toza koya na investissement il y a 50 millions de francs suisses, 50 millions de dollars. Albi bo pesa nga 10%. Maintenant tozo ba gouvernement pesa 30% ya biloko wana pour que mosale banda. Ben investisseur bazali bakoyi koya mais gouvernement na bino apesa 30%. 30% na tolakisi ba garantie bancaire et pas ya ba investisseur. So tolakisi ba garantie bancaire wana et pas ba investisseur et pas boy. Nde sika wapi ba investisseur wana ba kondima te ba kamata ba ya ko investir. Pombongo ya ko banda masolo ezali. Ata awa tosengaka ba funding pona bakamba ba charité makamba belé. Pour bapesa bino mbongo pe ya mingi ezalaka ta mosusu bosengi 150 babina bino bopesa biso to bosengi 10,000 to 20,000 bosengi 30,000 to 50,000 mais so boza bobi que na projet auto osala ngona 10,000 mais toza déjà na 3,000 bakopesa bino 7,000 wana facilement parce que vous avez montré la volonté pour na kolakisa te bino moko bozali capable ya eloko nini mandeko ba bolingo pour na koshite na makambo yo tolobi non na bojoba wana ya koya kolakisa biso makambo peuple atombokela ba chinois to peuple asilika. Oui, tozali d'accord na exploitation wana te. Mais baza kolinga ba botolo masolo et pas ya ba chinois pour ba pesa yango peut-être na ba américain. Poutine pas za kuna zotala bango na ngele. Bande ko ba bolingo c'est matingol. Matingol ça dit c'est le matin. Moi la bandal rango ça Raphaël Ngoma.
En tout cas, abonnez-vous à la page Rango TV, Rango Tsasa. Sur beaucoup na YouTube. En tout cas, Rango TV, Rango Tsasa. Comme vous avez page na Facebook et Ali, Rango Tsasa. Bon s'abonner pour être ndenge to bandi boye to bandi ko to zweli yango temps. Boule Ali mais to lingaki to zo temps to préparer ba matos to koka kozalana ba moyen to zo kenango malembe ba sponsor boza les bienvenus boza la tena senga bino. Moto alingi ko sponsoriser aya numéro éco défilé en tout cas 074 59 27 87 47. Vous êtes tous les bienvenus, Bandekoba Bolingo. Bana Manchester, Bambote Nabino Yangwana. Je salue en passant notre ami John Kaloubi. Un grand bonjour à toi, Blaise Simbou Monta, Cyril Modogo, le président. Voilà. Si j'oublie Guy Bouchard Moulongo, je fais vraiment une grosse erreur. Nakopé Sapimbo Tena Edo Yala Mwana Bolton. Papi Moussongo prix Nobel. Papi Moussongo prix Nobel, Balobi. Coup de chapeau. Un grand bonjour à toi. Ah ngaye nazalanga tamona kingakati na kenda tagi na kingakati bana vanda na kingakati babuko na ngaso na nani me biso pe tozabata kingakati te me kingakati na zolo boya bino te bolanda te o kuna te o ya biso ape to na kingakati est-ce que boyebi ke na Manchester pe kingakati zalaka voilà bande konangai bana Congo. En tout cas je salue mon ami Bavieux na biso ba alia ebele. La bourse a grand frère vient Mandi Moufostin. Vous avez un grand frère Feli Moualimou. Patrick Mangassa, le grand ami du feu. Le Tumbando Maneno Yassimaro. Que son âme repose en paix. En tout cas, Yakis na Bolton. Bambo Tenao Yangoana. Je ne peux toujours pas oublier mon frère de Bolton, Alvi Toulanda. Lekiangani ya Mustafa Toulanda. Fidèle qui n'a ta copie, Katina Mboka, Panama, à Suisse, à Paris. En tout cas, Bambote Nayo, Yangwana. Est-ce que vraiment, on a beau s'en rater, jumelle Langai, et Zali Bongo, Maman, Timba Moussei, Nzuzi Moussei, Bambote Nayo, Yangwana. Non, non, Moussei, Torobi, un grand bonjour à toi, et Paiwa Pezali. Jean-René Moussei, pourquoi ne pas citer Maman Nelly Moussei. Un grand bonjour à toi. Willy Moucheni, véritable code Mboka. Obunge Zoyo Kanate. Bato Balelakate, Motoalelakate, Azakalokwa Meme. Meme, Poalela, Ezaka, Foymoka, Tamsuba, Okata, Ekingo, Palelite. Sokomema, Leli, Babakabo, Tikaye. Yoka Lolaka. En tout cas, Banamboka, Bana Manchester, le temps nous est imparti est vraiment terminé. Raphaël Ngomatsa Samolobe Labino, Katina Rango TV. En tout cas, New Look, abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous sur Rango TV. Rango Tsasa, beau s'abonner na YouTube Rango Tsasa. Rango TV est comme monene, Kaka Sokio, Olingi, Ngai, na comme monene. Merci beaucoup, au revoir et on se retrouve à la prochaine fois. Bye bye.